Kondima jamais. Tu vas où, chef? Il y a un problème. La base a refusé les choix faits à l'extérieur par le responsable de nos partis politiques. Nous n'allons en aucun cas, nous, la base de l'IDPS, soutenir Fayoulou. Nous resterons toujours attachés à nos idéaux et à notre leader qui est Félix Tshisekedi. Le 23 décembre, avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections avec Félix Tshisekedi comme candidat président de la République. Voilà! La décision vient de la base. Et si les gens ne vont pas accepter ce que nous disons, nous, la base, nous avons décidé autrement par rapport à ce qui s'est passé à l'extérieur. Voilà pourquoi nous sommes ici devant la permanence du parti. Combien il y a militants, il y a Fayoulou en prison. On peut compter combien? Combien de morts ont Fayoulou a couffé ça? Combien? Et le côté zéro. Nous, il est baisse, s'aligner derrière Fayoulou. Ah non, ça c'est pas une baisse. Jamais. Le problème, soit dans le coteau. Au moni makambo basali na Genève bazomela milikiana. Etali biso. Tozo lobaka boye. Tozo c'est la président na biso aya. Soki ya yepa na biso candidat o babimisi kuna Fayoulou. Atikeli biso démission abandi ko sala ne ba cop na ye na ndenge na ye. Mais biso nde tozawa topesa confiance na biso na Fati. Fayoulou aza candidat commun ya ba opposant wana. Mais candidat commun oyo ya peuple eza Félix. Bobo sali ke Fayoulou nde apesa voix na epo Kimbuta bima akomisa ville oyo solo. Bobo sali ke Fayoulou asalaka o babengi ba crédit na mwasa Kimbuta na Kimbuta. Bazanga omoni kokabwana to banda kozela ngo to sepeli nango. Bible lobi batu mibale so ba otambola bien te. Akabwanaka. Tokabwani. Dans makambo yo tozosela. Awa bomona moto ezopela ezo. Twinde mikanda. Signature wana tochango na. Tumi yango awa. Signature wana awa. Félix aya telema wa yebisa biso ke yandimi akosala ngote akoyokaka ngo biso tolo IDPS eza ba parti na bango te oyo bakenda kozwa ba engagement bandimisi ba awa biso eza pyramide renversée makambo yo muto zolandanga sikoyo tuna voisin na okomba parti ya Fayoulou aoyebi so ayebi aza na base te makambo o mbemba o letolo baka mbemba alia bapikime Katumbi ndenga zana kopera iranium ba réunion na bango basala ikuna président signaki yango po ala insécurité biso toboya nde toboya yango pe nzambe pa boya yango Félix nde candidat na biso tokotia bambongo po asala campagne eza na mbongo moyibi ya Katumbi te topekisa bino bakombata koyemba banzembu botrahir biso te moto oyo tokoyembela nzembo wana ezaka Tshisekedi lelo tosuki ya bozala na bino calme biso tozokontrole situation tozozela ye makambo ndenge eza boye Félix soki ameki koinsiste na makambo ya tokobuka ndaku na ebongo Katumbi atongele ndako botolakise ke biso nde toza boye tozalaka bafanatiki te lelo nde bocomprendre tozozele lokola bango bameli miliki na Suisse biso tomeli bamiliki ezanga kombo bamizwele bango baye baponi tozozele aya koyebisa biso ke Fayoulou candidat na ye na Fayoulou mino kolongwa bango tozoloba tokope na minito nde tozawe toboyeba conseil
biso tolobi boye Monsieur c'est la bête yo tokokato sultan mais c'est la bête yo soto zio tokobeta Gilbert Kankonde soto zio tokobeta bino lokwa bolinga kotambola na Félix bozobenda bambongo ya Katumbi bomemake na berego ya sali te yo tokobosa no koliesa akominyo tokobeta yo tokola soki IDPS eza ya biso mutu akokotela Tshisekedi pasa kufa tokobeta yo na minito Félix yo moko lobake makambo wana osalaki yango lobaki ke na ndoto soko osali bliaki na yo mpe tokobeta yo bobenga biso bino bato ya Katumbi na ngwanda toza bafanatike tosanzele ye fasi topesi yo 24 heures olobake makambo wana Fayulu azoloba que je suis le porte-parole. Kabila oya bifle ya mutu munene. Alobaka pe aza porte-parole. Bomona makambo asala bangandu na ba masasu. Lelo Fayulu azoloba. Fayulu ayebani wapi? Atana kingasani awa ayebani wapi? Biso tobona biso Bible lobi so batumi bale ba. Kabwani to sepeli. Kabwani au nom de Jésus. Kabwani mama. Kabwani to kabwani esili. Wasa bakosilo kwa bashadari kwani. Transition bazolu kana. Hapo na bako sangote. On a la liste de jours. On a la liste de jours. Bomoni bino moko la colère ya base. En tout cas, Tolingi de Fachi. Notre candidat c'est Félix. Notre candidat c'est Félix. Fayulu azana base te. Eza na Kinshasa, eza na l'intérieur. Base azana base ata mukete kwa na yeza muke. Toza na candidat na biso tozali wana te biso toza parti politique tosouffrir na bambula ebele tolere bêtise wana te tozoloba tozorepete na monde entier wana Fayulu basali eza bango biso IDPS tosouffrir na bambula ebele tolere babétise wana te Félix soki ozolanda ngai eleki IDPS te biso nde peuple toponaki yo maintenant ozozwa badécision ozoconsulte peuple te là ça t'engage comment okoki kopona Fayulu tant que Fayulu on a choisi Fayulu juste pour boycotter les élections et non pas pour nous amener au secteur. Mais avant 24 heures, qu'il n'est qu'au retirer signature na yo. On se pona Fayulu n'a pas de pona Fayulu na Congo oi. Fayulu a sa peuplé, a sa population na Congo oi. Donc avant 24 heures, qu'il n'est qu'au retirer signature na. Sinon t'es quoi il s'en a qu'on a limité. Quand il y a des gens qui ont Congo, tu te rebelles à eux pour le Royaume-Uni. Il y en a qui tout mina Fayulu a représenté sur Fayulu en nakati ya sabela biso wana eza popema na shwe kika ekokwa ya eza soka sapela amoni pela ya sa démocratie solo aya ko yebisa biso ko voter Fayulu ati tala Fayulu soki ata ko faire solo aya no Fayulu na permanence il est très bien ouais ça il est très bien
Le président doit nous prouver qu'il a été sous pression en retirant la signature pour avoir choisi la désignation d'un candidat président. Quelqu'un qui ne fait même pas le poids de Ramazani Chadari, alors que nous avons besoin de Ramazani Chadari. Aux résolutions du Congrès national qu'il a désigné et l'a investi comme candidat président pour l'UDPS. Ça n'engage que la personne Félix Tshisekedi et non le président national de l'UDPS. Le président national de l'UDPS va faire le cavalier seul au cas où il n'est pas en appoint avec les autres. Félix, à son âge, je sais qu'il y a papa. Alors, on sait pour nous, il y a Félix. Ozomona voyez nga na komi nzoto mobimba sola milinga Il a violé les décisions. Il a violé les décisions du Congrès. Je ne voudrais pas qu'on médiatise ça. Je ne voudrais pas qu'on médiatise ça parce que le président. Oui. Non, c'est pas question d'émotion. Devant des grandes tempérances comme ça, il ne faut pas les images. On risque de faire sortir ce qu'il ne faut pas. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Moi, je vais pas La tension monte de plus en plus en tout cas. Aux congressistes que nous sommes. C'est vrai, mais ça n'arrive pas.
jusqu'à présent maintenu comme candidat à la présidentielle. Ne faites pas les troubles comme ça. Oui, non. Bon, ngana yebisa bana nyonso poto bandeko na biso nyonso bozala na discipline. Mboka nzambe azokosala oyo ngana bengaka sélection naturelle. Poto ye bandeni toki komema mboka na biso na kimia. Mboka ezali na mouvement ya mabe na moment aussi ta makamba okana na Genève. Mais moi je vous dis sincèrement, il faut te soutenir président Nabiso Fati parce que Fati Azan a besoin de soutien Nabiso. Makambo et Salemi Kuna, moi je sais que Fati Azali un bon politicien pour aslakisi bolingo ya ko fédérer batunyonso alakisi ndenge nini toki kokumba makambo na biso. Mais mingi bazo comprendre non makambo ngote. Moi je demanderai aux gens ba combattants à la calme parce que soutien à Fati ezali hyper important en ce moment. Biso en assez na base déjà Toboyi Martin Fayulu pour ngai déjà boyebi position nanga depuis kala nazaka d'accord na bato wana te. Moi je demanderai aux combattants de rester calmes partout dans le monde. Bos à la calme, bos soutenir président Nabiso Fati parce que Martin Fayulu ezali ba théâtre oyo bango moko balingi ezala ndengwana biso epa na biso et ko ça le matin parce que la base n'est pas d'accord avec ça. Na sengi lisusu boye. Boye bakakota la cassine du temps. Lelo bomoni mbula ebeti banda lobi. Mboule beti banda lobo nde mutu azokolela. Ça veut dire l'UDPS a toujours la référence na base na peuple na ye. Yango na nsenga bino boza la kimia désordre et ko ça le matin toyebi ke élections alite balinga kinde bakabola biso mais Fati alaksi bango ka comme si bango tina suka amemi bango tina suka wala kisake opposition ezalaki toujours dans l'ensemble. Donc en rosenga bino botala makambo ndenge ezokokende ba mikolo ezokoya. Merci beaucoup. Tolobi boye biso nde méchant problème na biso toyebi ba qualité oyo ba salité soit disant les opposants balingaka yi de pesité balingaka Félix Sekedi. C'est pourquoi ba keko sala complot contre Félix. Signature wana signé à titre personnel. Awa yi de pes base nous disons non. Toyebi Fayulu te Fayulu azana batu te tokoko ko soutenir tous ay marche pied te ya batu. Tolobi awa c'est li de pes ou rien. Félix d'abord biso toza simanaye. Ce qui a quitté Aïe Sabiso de pes, mais nous disons non à Fayoul. À partir d'aujourd'hui, biso tozali déterminé tout le monde makamunyo so ya bakabiliste. Tobandi bagal qu'on a opposition na bakabila. Biso nyos tozali déterminé. Merci. Miyibi Moïse Katumbi 11 ans na Kabila. Mozito premier ministre à Kabila. Jean-Pierre Bemba vice-président ya Kabila. Fayoulou député. Tu serais dans le bar que j'ai continué mon parti de l'IDPS. IDPS déjà partout le monde entier. Donc IDPS déjà église de Félix oui, on le Mahamed. Toboyi. On a ma candidature ça n'engage que lui-même dans Genève. Toboyi Makambawana, Toboyi Yango, Toboyi Yango. Et puis Topesi 24 et 48 heures. C'est le biso. Makambo biso toloba. Aboya makambo wana au plus vite possible. Soit qui toboya ye libela. Oui maman, là nazo baboy. Monde entier zo kangai. Biso IDPS tozaka na système inversé. Base lobi boy. Toboy ma président lobi wana. Président biso aza président na biso. Biso to ilaki ye. Lokola asali signature ba ko composer. Banda ba sondage zo bima. Muto azaki liboso za Félix. Félix ndo muto azaki liboso. Sondage bimi ya liboso Félix muto liboso. Wami bale kamera ya misatu. Kanini Shadadi ya 4e Shadadi. Nani Fayulu muto suka. Comment ça fait que lelo Félix a akoza kozala nani candidat unique tolobi boye lokola Bemba kamera baba aventurier banganya bazo me balingi ba tourner ka oron tolingi souci na eza ke batu basala tokende ba dialogue Kabila va le pouvoir to sala ba élection parce que bango basala course tolobi na bango boye tozo kende élection le 23 décembre abo ya tokozala na candidat ya population Félix Sekedi. Voilà, il
UDPS na population na ye ya Congo sima oyo ezotala makambo candidat unique etali opposition wana biso tolobi tokende élection le 23 décembre abo ya tolobi yango oyo ngana nalobi kaka boye moto topelisi libanda eza signe biloko bango basinye kuna totumbi yango libanda tolobi boye biso UDPS totiaki ba $1 mpona kosoutenir Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo na moment oyo torejete biloko na bango oyo nyonso basali tosengi na président Faci lelo topesi ye 24 heures à la démission ya signature wana pour peuple congolais a besoin à président Félix Lokola président de la République du Congo. Bref, Toboyi Martin Fayoulou a la poids politique. Merci beaucoup. C'est clair. Signature au président de proposé qu'on tombé en à Libanda. Je comprends. La c'est pas que surtout que 17 ans qu'il y a une élection avec sa machine à voter avec le président Faci. Un point intérêt. Bah, on sur des traites, on a même c'est un grand traître pour longtemps. Katumbi, c'est un voleur, un mafieux qui date de longtemps. L'UDPS n'est pas hypothéqué à un individu qui a détruit notre pays. Donc, je vous dis clair que nous sommes là pour faire une déclaration commune de la base. Vous comprenez, ma combattant de la calme, position d'habitude en Ngoyo, Faci président aux élections le 23 décembre, un point bas. Je suis déçu. L'UDPS, Tobundi, la décision est mise à Genève. L'UDPS, c'est la base qui décide. Nous, les bases, ont décidé que nous serons aux élections avec ou sans la machine à voter. Et notre candidat aux élections le 23 décembre, c'est Félix Tshisekedi. Ceux qui ont voté au Congrès, ont voté un président, non pas un Sima Fayoulou. Togondi Mafayoulou te, biso tolobi Félix. Tokomona Félix sao, aya ko présenter biso Fayoulou. Tokozela mukolo wana. Soki kaka meki koya ko présenter biso Fayoulou akomona.